Merci Kabuya, merci. Zembo papa na nyembaka. Monoko na ngai nganga. Mokolo to ngai, abotoli to ngai. Okutunga na nini ye. Olubaki tropo na esika yango. Bati yo pembeni yo. Loba lisusu papa. Ganga ndengo ganga kao. Tokokani ye. Ba viwa na bandoyo banze mwaka ba inspiration fort. Monoko na ngai nganga. Nga nazwaka suspension. Tano ba que la muka eza déjà à côté kama. Hello yo. Rien à dire. Mais biso ba te belé ba opesa biso réseau si mana ba maman océan. Parce que biso souci na biso eza ya révolution populaire. Na ba kulutu na nga ale bolozwa. Coup de chapeau vient na nga ale bolozwa quand tu passes salut. Parce que Bruno Makamwana Olanda wana hiya ba osuka ba onga kawana. Et c'est ça ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais bande konangai lelo oyebwe bolongula na bino espoir. Peuple congolais dans l'assemblée, on va plusieurs fois tolinga Congo te tolinga ndi ba leader. Mais bota lelo oyebwe beska ba leader politicien wana congolais ba komisi biso. Kabila, Matata, Moïbi Ambongo ya Bukanga Lonzo, justice fait ça les ma. Oh, comment va pas quoi? Moïse Katumbi, Nini Boye, Moïse Ake a soutenu Tshisekedi. Lelo Oyeboué, Moïse Katumbi va sali marche. Mais quelque part dans son monde comme si que marche au baso sala. Est-ce que ça vraiment marche à révolution? Marche on a baké koyo kana ngobila. Compromis à la quinoise. Nenga Tshisekedi na Kabila zaki compromis à l'africaine. Ah, bango basali. De l'émission vous comprendre ngai bandeko. Et c'est que ça nga fort. Compromis à la quinoise. Jatini ngobila estri bango. Ne botambola na, botambola puis ba marche wana. Ba yokana ki po batambola po ba wike no bo. Ba soutenir ba FRDC. Oh. FRDC wapi? Est-ce que bino atabo sali 1000 marches à soutenir ba FRDC? Il aurait changé à organisate. Na metu na réellement so qui peut marcher à révolution de biso ba mo sia to ça ba marcher au tché. Boboy ko notifier marche na biso be résistance na biso to marcher. Est-ce que Jatini ngobelenga pesa bango nini wana? Autorisation. Jatini ngobila pesi bango marche ya samedi batambola po babikeza au bénéfice ya Tshisekedi. On est à révolution te. Parce que lelo boy bande ko ngai boy bango. Marche biso to yuko sala les marche ko bengana Félix Tshisekedi. Ko bengana Denis Kadima yango na bisa bino déjà na fait du mois boy mois mars. Tout ça na marche tout ça kita na seni. Kadima olia ki biloko ambwa zala na mbango. Comment est-il possible le peuple congolais? Batu oto baki ba yibi pouvoir. Lobi pe na bi ke peut-être dans les jours à venir ba betande ba beti kulutu na mu ke bay. Poto lo ba vérité. Na minute o bo peuple congolais a trahi. Bo sukoli Matata Ponyo. Bo sukoli Moïse Katumbi. Bo tamboli na bango na batu ya Kabila bazala ki samedi na marche wana. Ba drapeau za ki soki plus ba parti za ki ne belé. Ba parti misu basa ba lia FCC basa ki wana. Matata Ponyo, c'est kabiliste. Moïse Katumbi, c'est kabiliste. Lelo oyo boye. Matata Ponyo bazana Kabila. Soki Kabila lobi bon, candidat na biso dans les jours à venir. Eza Moïse Katumbi. Donc Matata Ponyo ko soutenir Katumbi. Matata Ponyo ko tikala jamais ko soutenir Martin Fayulu. Boye ba ango. Lelo biso dolo ba vérité total ça peuple congolais ba directive ba to ba mona biso mabe. Ba yei ba sali bloc na bango te ba isoler Mozito. Mozito atikala ye moko bango ba kene ko sa bloc na bango. Mais bote président Martin Fayulu tala tangu tozo ba ah que non conseiller yo kakapi batu. Bonjour Martin Fayulu Matata Ponyo atamboli.
ba monsieur bazo kumisa ye ba monsieur bazo finga ye bozongi si batu wana lisusu na actualité politique peuple congolais bo ba to tamboli pour na pouvoir donc bino kaka bino bato zaki na bino awa n'est-ce pas que Bobi Sabiso que Matata pour Nazaka ambassadeur congolais c'est un sujet rwandais à l'époque à Mobutu donc lelo oyo boye kaka bino ba congolais bondimi kota mona Matata pour na Moïse Katumbi ah politique à Congo mutu papa no pour comprendre la politique à Congo so ba expliquer politique à Congo ça va expliquer mabe yango biso to moni lelo qui peut croire les sous na batu oyo qui peut croire na bango so bino batu ba noter donc pour na pouvoir bosa capable bota mona ba rwandais boza pour na pouvoir boza capable bota mona ba tanzanien ba burundais ba ougandais consort c'est bawa Félix a manipulé bino pour ça ça qui marche la révolution kabou est-ce que bino nga bota mbola pour bino boza ba gaz ba nini donc bino bo bito tambola pour na FRDC biso na FRDC parce que biso Félix azo finga bango butu moi yango wana bande kona ngai samedi fin du mois nous avons une grande bon moi na siko différence ya marche ya révolution na marche ya pacifique boko sukola bato ba bomi mboka bato ba teki mboka bato ba so balkaniser mboka donc marche wana marche ya bloc patriotique bato batambulaki botambolaki pona honneur ya Kabila vai na ndako ota bino nde botamwana moi nde bozo nzemba boyembi na suka bobaluki bozongi n'est-ce pas que Michel Ongalo baka makambo oyo qui va vous prendre encore au sérieux à part bafana kwiti au moment où kulutu nanga bolozo tanga zoloba seule chose à boy o tikali marche o ça que non to Congo za libérer faut binga Félix révolution populaire mais ba leader va commenter to tambola marche to soutenir ba FARDC to soutenir ba FARDC parce que FARDC est to soutenir en parce que mission ba FARDC eza pona ko bunda pona ko sécuriser mboka so bino bo tamboli lobby samedi ba FARDC ba récupérer Kichanga ba récupérer Rubero ba récupérer bamboka wana eza kotalisa ke batu oyo boye baza na système bango tout bazo lia mbongo eza système na bango bakoti na système ba Rwandais Matata Ponyo azaki premier ministre il marchait avec Paul Kagame partout donc bakoti sibino na kati ya lingomba ba Rwandais donc ndenge bazana peuple congolais espoir na bino tikaka pa ba Maosea ba Bruno ba Lumumba ba Ale Bolozwa ba de komisuso ba munaka bituma ba ngwa résistance ne bo monaka parce que biso tant to baki no Emmanuel Macron o ya wate to kana ko fana tena ngubila mais ça moko to négocier to vana quitter mais oh bino komi boya to yokana compromis à la marche à la quinoiserie boko tambo la marche de santé nde bande ko ngai DPS baki bota ba sa marche de santé et c'est tout à fait normal que ba toi masaki na marche de santé ba Grèce ko maki beli na nzoto ba dégraisser yango Moïse Katumbi avani na kasho ba ota mbala moye pona nini katakubianza mbongo appelle l'argent mbongo nde mokonzi mais ba jeune o bo na nzoto ata ba bimaki wana so combien de milliers de jeunes au moment où biso to benga bino parce que tant bobimaki bobimi na makambo banzala makambo ba mapa makambo ba transport makambo bele mais lelo o bo soki to se liguer le kola ba jeune conscient to benga na Chilombo parce que ça le côté Félix a trahi République a balkanisé mboka na biso Félix a kokima parce que force wana soto sangisi yango na ba problème botambola ki na pona kotambola samedi e bozoli yango suite par contre kutu ba ko betaka bato misusu ba jeune misusu ba banga ba zoki ba mama batu mais pourquoi pas to signer Chilombo na ba révolution na ba manifestation à grande envergure parce que papa nga Matata Ponyo a kotika jamais ko sa marche au biso to sala marche coup de révolution résistance ba jeune to sa énergie il faut résistance Chilombo ndenga zali wana marche obo Félix obanga eza marche à soulèvement populaire yango wana bande ko na ngai na minute oyo boye bango élection ezate et puis nazo bisabino ngai Bruno na za résister boyebi Félix ndenga za wana après ko so anene Emmanuel Macron Félix Macron zonga dimanche je crois na ba câble information na zui Chilombo azwaki avion mercredi na ba 22h45 minutes voyage na bima ekutu mena ta batu na bango président si ba bakita police
azui avion na pa 22h akitaka na Togo na Lometeo wo tu sais que des gens coincés Félix abanga ba marche na bino de santé bo sala wana te Félix azobanga Kabila ya bo moni Kabila sombi batwana biboya boya pemela ngai ngama ona tika guru na bino na ko mo contrôler bino Félix azui avion akena Lomé et pas président Yassingbe ya Dema ake ko ebisa président wana ni poso ki ba 4h5 minutes on a qui ça ake ko porter alobi ndeko na ngai luka moyen tout osolo na Kabila na kopesa Kabila nini boyoka parce que tant tozoba makambo OK Félix aza ennemi ya bakongomani na Kabila le rais bozomona bino kaka tokobo bana nini boye botamboli bozongi botoki bolumbi solo bozoli résultat mongo te transport wana pe mati président wana ya Togo abisi Félix souci olingi nini ote naza na besoin to tout ensangai na Kabila to zongi sa alliance na biso na zongi c'est la assemblée nationale na na zongi c'est la primature to dimato kene na glissement ba sololi na Félix Tshisekedi de 22h longaki na era Kisasa 4h Félix ya kozonga awa président wana za na ministre na moko o Kabila respecta kae boko respecter na ça c'est ya kubanga mais a considérer kae délégation ya batuwana ba yaki awa na Kisasa okuta na Kabila so ba se rappeler sous Kabila kenanga senima na Congo Central batu ya nzela matadiki ba kanga Kabila wana Kabila yambi batuwana o Félix akena ko luka ndenge nini intermédiaire pour bakusa pour Kabila ma su Chilombo te Kabila lobi me bino boko ya ifana ngai ngana koma na ngaki tivate na oti kotala babilanga na ngana ba Congo nazo kipela ngai susu makamba politique te Kabila ebibisa ko kanga Félix Kachi o rapea boye Nyembes mwana mère awape mali susu biente Kabila lobi no Félix akanisa ike nenga za wana ya oresiringa Félix Kabila otala Félix okola mutuma bo amona omona oto omona te to oro omona Kabila amona Félix abike non nenga bandi wana osuka awa parce que Kabila mutu ayebi pouvoir mulai ya pouvoir a Chilombo condition Kabila lobby 1 Félix sera un limite de transition donc pas question que se prononcer comme président na ba jury zalikoya de il faut pas réformer Seni donc bande ko ngai maman oseya ko tumisa matin parce que tozo reprendre les sous enrôlement condition à pesi yango wana parce que dernier cas di malaxi ba limite donc tozo nga sur élection tozo nga sur carte électeur pour la deuxième fois na c'est donc ça sérieux yango wana bomo la kanda na ngabiske zali que non dernier cas di mana fait du mois à mars obo tozo kita liboso a Seni parce que ba deal na bino nyoso bozo sala Félix na Kabila Félix Kabila bi c'est pas question surtout que glissement donc na aneza koya o se présenter ce qui au pesi biso élection na délai qui prévu te ba condition Kabila bien donc coup d'état nini nyoso ko ma parce que pouvoir le ko ma mutu nyoso na lo bakelo ko na plusieurs fois ce que tu le m'appelles élection en 2023 t même ngai même yo même tel parce que ça les sous na légitimité té erreur wana Fayulu na mozito basala ki yango il a fallu consolider résistance na bango parce que batiaki même Kabila mal à l'aise batiaki Chilombo mal à l'aise mais na minute boye ba réussi ba commencer à bango tout ça la marche de santé tout tambola tout soutenir ba est-ce que bon mon là déjà aux États-Unis d'Amérique ba autant pour soutenir ba FBI bon mon na Russie ba autant pour soutenir ba Wagner bon mon na France ba autant pour soutenir ba force spécialiste non. Dans la minute boy, seul mutu boy, Félix Azobanga Kabila po akenaki ko luka. Atindi ba émissaire abenga Kabila makaye le susute. Cher Congolais, yango na manai ko bisabino, soki bino bozo croire que na ba marché bobi makana, ba mama batu. Na mona pe ba mama ba simbi mama na ya nini boy mboso. Bonyo kulaka ba mama batu. Bo sukoli matata ponyo. Bo sukoli régime ya Kabila. Pour na marche mosusu kuna matata pour na zalaka te shadani mutu azalaka donc bato ape perdre bazo ya ndambu et le boy nani akoloba lisusu na bato wana parce que boye ko laver bango trahison sur trahison ba politicien congolais tango biso tozo senga bo soutenir biso bo tiela biso makoki bando kebele bazo ba bato matolo biso to bato matolo te parce
Place oh boy bino boyokaki bo pesa ki confiance na lamuka ke batu oh boy il faut soutenir bango to benga na Tshisekedi mais lelo oh boy bino moko bo fungoli benemi bakoti donc wana ndenge komi wana mwana ba Rwandais bakokota allez bokomi kosaka na popularité au peuple congolais pesa ki na fayulu peuple pokaza peuple moko vassal a peuple moko ayebi ozo lukate akomi na e ba oyembelaka ba Matata Ponyo ba Moïse Katumbi ba nani et consort biso toza na besoin congolais ont conscience ya ko bana ko sanctionner ba politiciens au trahi to pesio mu Congo lelo oyo boy Angola tindi ba militaire na e baya bango pe bazo keneka na est ata Angola e na cadre ya SADC boye ba yango ke Angola pe ayeka pona ba intérêt na ye ay pona intérêt na biso te ndenge zali wana ba M23 ba ninga zo Bukavu Goma ba dénonciation moko to solo ba ke salemi na minute obo ba devier Goma bazo kende boko ka dans les jours à venir bazo zo ande Bukavu Kagame tango bino bazo ba to soutenir ba FRDC Kagame na minute on to solo ba abo sommet ya FIFA pona ko taisa ke diplomatie ya Chilombo eza faible Kagame na politique nae soutenir na ba force wana ya Union européenne ba lobby sommet ya FIFA zo salima na Rwanda na Kigali mais biso tout oyebi ke Russie po bazo muna na Ukraine ba bengana même ba club nyonso ya Russie na ligue na UEFA na mondial même Russie tika ko participer te botala bisika diplomatie ya Kagame za ko peser biso kala tozo planifier tozo lela pa pamba vous croyez que Félix a comme bisika tout à côté na Kikoso Rwanda akende na toilette Rwanda azonga boy Rwanda peuple congolais nazo banazo marteler marche oh boy koki ko sala ke non makambu aussi les marche à révolution benga na Félix nyonso tikali wana bo sala marche oh ya déclaration marche do nini boy bango e ko changer eloko moko te yango nazo talisa bino OIF eza dirigé na mwasi wana rwandaise ba rwandais mutu basa na OIF makamba francophonie FIFA yo wana visite Rwanda donc lelo oyo boy bomoni meme na sommet ya ONU balobi nini makambu na bino ya Congo biso kokota ngo te bino moko il faut bobunda donc bazo bisa biso peuple congolais bon croire na ba politicien te bon se prendre à charge bien que Marwa Saki forcing na ki na butu alobaki yango peuple congolais bino moko il faut bobundela pour la souveraineté ya mboka bino bo kanisa te ke Tshisekedi ndenga zawana Félix ndenga zawana tokozwa bambongo nyonso ba Félix ba yibi après révolution awa boy tokozwa bambongo ba mituka ba nini ba mapango tout parce que ndena zo bisabino awa boy gouvernement belge et bandi déjà kolandela régime ya Kisasa et bandi déjà kolandela ba bien nyonso oyo boy liste za mulai singama tembele ba ko botola bino ba biloko wana nde ba mobutu ba nani ba nzanga bokanisa lelo a mwana Eduardo Santos oyo abalaka nani ndeko na biso syndicat dokolo gouvernement angolais zwi biloko tout ba mituka basoma na ba mboka libana ba botola yango ndenge pe to ko botola biloko Félix ayibi yango pendant régime oyo boy mais to ko botola ngo ndeni soki to telemi congolais zwi conscience au telemi pour la révolution parce que lelo oyo boy lipa et comme cher transport et mati bambouteillage pour le mwaka lembo comme na victoire il faut ça na 10 000 francs aller retour mais biso toujours tali sabino que non nzela ya malamu yango oyo boy soulèvement article 64 yango des affaires les restes otikali wana boko sala meeting na ba meeting boy ba que solution ko ya wana te et puis nde bazana bazo kende na glissement bino siko par na bino ko sala bino kasi soba na transition lipe okita te parce que Félix Ozaka président wana so Kabila ndimia so primature so Kabila ndimia so assemblée nationale so ba pese ba makambu suzo ko so bo mona ke bato o ba kuma ko sa biso je ya lipate lelo la lipa na yo lobela lipa intel mais pona ko kata makambu wana ezo senga na biso peuple congolais to telema to bunda pona mboka na biso lokola mozu za vrai nationaliste mwana mboka boko trahir nde bomoni baluki basala mozito politique ya isolement ba isoler mozito ba kota na kriki wana ba power tuchi power bango wana tout basangana ba kabila pourtant ba okene na dialogue mozito a se retrouver nulle part toyebi ba calcul wana tout parce que bon mona position d'Adolphe Mozito koloba que non
pas question, on ne peut pas négocier dans la M23, ni moi qu'on a Rwandais, nous devons faire la guerre. Et ça, ma cambo, na oni balobi yango lelo, oh bah pesa, bazo pesa kaka mozito raison. Peuple congolais, biso to na marché, na fait 10 mois. Pour na quoi ça déjà Kadima dégage. Soko bengani Kadima na Chilombo boye bango projet na bango wana machiavélique ya transition osana nini et au katena. Maman aussi pas comme présidence ya Congo. Ngape na comme président, yo po comme président. Soko tche maelo to tangi na ba classe, to ko tombola mboka na biso. Mboka lokola Kisasa, transport comme ba moto pe ba oti ba prendre ba lingi et nous trouvons ça normal. Yango wana na sengi na bino bandeko na ngai. Bolongo l'espoir na bino parce que bakabiliste nyoso bobanda ko kaniso ba ko kanga bango o noni ni boy lelo o boy vérité bimi na poisa batamboli samedi lisanga bras dessous bras dessus par ya peuple congolais sur les arabes bino bandeko na ngai diaspora banda ko na bakabiliste ko kanga bango wana kaka bino mo bola fe bango ha o to tambola porte zo pouvoir ngo boko zongo na ba marche pacifique ya on a sengi na bino ba congolais conscient ba congolais normaux pour soutenir biso na fin du mois de mars. Le quoi to baki to ko tia pour tout le comme à l'ambassade de France. Fin du mois, c'est ni bongama déjà de Kadima, ba plan na bino nyonso wana to yebi yango alors ekozala sombele su kabisanga. Bana nyonso achangu, ba résistant. Fin du mois to kita liboso aseni. Kadima il faut pakata mbangu alongwa place wana et puis biso moko peuple to zoa pouvoir et puis to tia bakambi oh boy ba ko mema biso na transition et puis ba ko respecter volonté ya peuple congolais. Ba maman Célestine, ba papa Nestor, ba maman Florence, ba maman Madeleine, ba maman Elisabeth, boza ibele. Ba maman équipe pour la terre. Bo se mobiliser, mboke zo kene mabe nous sommes trahis peuple congolais va trahir. Bo soutenir biso bana na bino. So bolingi to continuer ko vivre misère oh parce que on va na boza na poto kan ah maman koto bombasu ndeko kura boy donc moi même que moi bambongo bozo sunga biso ne sali comme exactement parce que congolais à la mukina nute transport de comme 5000 francs mboko et so tambo ndenge mutu azola mukona ba imer na e toza na besoin bo soutenir biso parce que soki to livrer mboka oyebo to boto li chilo bo pouvoir to kotika kostungisa bino pona ba mbongo mike OK biso so to travailler biso mo peut to ko se prendre la charge. Alors, numéro zali wana $1, $2, $3 pour mobiliser les sous sur l'affaire du mois. Plus 243, 81, 73, 11, 702. Plus 243, 81, 73, 11, 702. Wanande boko sunga biso pour que non Denis Kadimana Chilombo Bavantine il faut pas mon marche à détermination, marche à révolution, marche à soulèvement populaire. Oh déjà biso ba résistant tout bandi ko activer yango d'ici fin du mois. Ngana bino tokutani na mikolo ezali koya matondo bo s'abonner na Océan du Congo, bo partager émission na lobby émission avec beaucoup de regrets parce que ba sukoli ba Kabila, ba kabiliste plutôt. Ba zongisi bango na scène politique. Ils a passe congolais téléma omona olamuka ozwakanda obunda pour que non batu obo batika ko tia ba prinde bazo tia wana plus de 143 81 73 11 702 wanande soki bobengi biso soki bokomeli biso ekozala pe les bienvenus ndenge boyebi toujours maman Océan mwana na e tout ça mo pe santé aso forcer parce que ça bolingo ya mboka biso to boaki kota mwana marche à samedi parce que tout monaki que non marche wana eko abuti ne lo mokote soki te ko sukola ko zonga ba matata pour nous susu na kati ya actualité mais marche à détermination ya révolution ezo banda liboso ya seni le 31 mars tokozala wana et puis soki nzamba bateli biso nous allons activer encore série ya manifestation au boy Chilombo Kabila il faut bakeni ngana bino tokutani bye bye.